Tamana masa mutaka. Ya ngoba na kisa bola da kale sote pourquoi. Oh, ni na ombo. Oh, bwana pidete. Kuba na basi minene bobola ta kale sote. Mais bisio. Papa munyango. Ça les m'a pas compris. Na mona te logo zo mona. Na berere ka bo bala singa bi jauna. Mais bisio. Na break ya mona masa. Ah bon. Papa pazela mona pour ça. Tete foya. Kindoka mukolo ya mabe. OK. Yaka wa mwana yo. Ata ba budeo mukile mona. Et mona ki oyaki. Oyaki ba budeo. Au moins ka yende star nini surprise. Te, ala star surprise te ayande. Mais bato ba ba fallait bengisi trop bato ka ya libanda par rapport à bato. Ya bengi na ba featuring te. Bato libanda. Ya wemba yemo. Ah wemba yemo ko. Na mon PC le a publié na page neki malgré ko sa batu bat année belé conception na lokuta ya disque mais enfin on joue quand même. Animé a publié bongo. Merci. Oh, c'était comment c'est le aloba. Oh, alobi bongo na page na e. Noko. Noko c'est le. Mais yé PC le ba non mon ki za lokuta disque ba ndai ko mona te papa. Oh, est-ce que na vie na ya zo disque d'or? Bon mogijo. Mogijo te. Ailote. Wana otinda ta mwana te. Kuna banzimba ko maboma. Nani? Banzimi. Ba maboma. Wana chanter. Ya ni chanter. We nazana ba mboma misusu baza maboma bolo ba meni ba mona bino. La kisa kamela maboma motele maboma mona bino. Oh, tika boy. Wana chanter. Oh. Tant et anda comme prophète. Comme prophète. Oh. Finga pe ba congolais. Oh, finga ba congolais. Te ba congolais ba na église né. Nani? Ba congolais. Fingi ba. Tant ba bi mabomana. Fingi ba rola ba silomba ni. Muto na sa message dimanche. OK, na message à nos pesa dimanche. Ba pasteur bazongi na nzambe. OK. So bazongi te nzambe lumina déclarer. Na déclarer ki maloba. Ya ko sécher l'église. Ya Mationa, ya Tissi. Ko sécher d'ici 5 ans. Au moment. Tout le monde a ba vidéo et je circulé en disant que moi nana yo ceux qui ba nana yo oh yo bota. Hein? Non, mon bana na de mindele. Bele ça na bana 5. Papa. Maman. Ilung mabe. Moi nana ma pesi ya za ilung mabe. Ba mususu bana 5. Jonathan. Joas. Blessing na bota de bana. OK. Mais na fimo abala na e. Rit abala. Mona matete. Et que Hollande rappelle moi théâtre. Vous on a mbutu za tout autour ya ba. Faut pas bon wana. Oh. Faut pas changer ba tika ba kisi ba tika kindumba. Ba tika na o na o na o ya. Siko no ni go sala poto bongo. Bonzambe kaka ba kisi. Bonzambe za te. Ba lingi gloire. Fidèle internaute de Dada International, très ravi de vous connaître partout dans le monde entier en train de suivre cette émission avec Dada International, la femme a plusieurs options. Merci beaucoup très chers abonnés pour la confiance et surtout pour la fidélité. Bonius Balingarabi sur les compagnons de Dada International. Je vous love Kandena Lobara, jamais sans vous. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Ndena Lobara, s'il s'agit de mais aujourd'hui, je n'ai pas voulu être seule. Je suis avec l'homme de Dieu, le prophète de la nation, le pasteur Denis Les, l'homme du pétage, l'homme du moment. C'est avec lui qu'on aura le temps de décortiquer cette émission. Restez toujours branchés. Nabi Moutou Azapete, Bozalaka sur Dada International. Ici, toujours Salaraka, Moussalara, Ndenge Balobara, Moussalande, Tatana Mama. Merci beaucoup à Pidel Ngang en direct des États-Unis. Dallas, c'est pour la confiance et surtout pour la fidélité. Vous allez toujours brancher na Dada International TV, Babi Pidel Nganga, Tonton Bonbon ou Azotala Bisso avec beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'attention. Sans plus tarder, non plus ça déjà, Mbote na invité Nanga. Bonjour pasteur. Boni. Ça va. Santé, ça va? Oui, ça va. Ça va. Makabanza Bezo Kendendenge. Non, ça va. L'église ils ont évolué très bien. L'église en général, tout en crise parce que beaucoup de gens
magie bakoti ba makiona bakoti ba bloc belé et affaiblir force église lobi na mona ki na la prédication na vraiment za ki likolo makasi oui na likolo na décidé na zonga OK na zonga ba campagne na zonga ba émission na zonga pona équilibrer sur église pour tout télémisa ba réserve stratégique bato ba bangi ba na C ba humanité to remonter bango pour bazo relève parce que mboka ekui mboka ekui spiritualité ekui réveil ekui ba publier ba ekui l'église est commis business église est commis politique église est commis nango makamususu alors il faut tout téléma de façon l'église est une place nango ya spiritualité OK mboka OK OK, souci non yango wana pasteur eza ba biloko de jour sala o ba pisa ko confiance mais après ba to yaka ko comprendre que prophète ezalaka nango ba manque ona est-ce que confiance wana na sala manque ona te ngande nazo condamner manque yo so condamner manque ona na o yo sala ka ezalaka différent na manque ona te moi je faisais la réalité OK moi je prophétisais à la télé mon toza na place boya na mboka boya nazo sako et puis eza vrai OK ba to ba simba ba mai ba témoigner certainement prière réunion sur mon temps miracle na moté même yeso avec ça il va tout mais ngai za kimi akionate makiona c'est le fabrication de miracles OK c'est-à-dire au fabriquer le kwana eza miracle au fabriquer prophétie yo informer nga mamunayi nga na bado sakola yi on ezali prophétie toujours mon allélu ya ba appel na téléphone voilà au informer nga mamunayi nga na lobi ki za prophétie moi j'étais vrai. Et Denis c'est toujours vrai, il est là. Mais ça vrai, on a ça le logo OK. Et puis dans l'hypocrisie. Moi je suis pas un hypocrite, je fais vrai. Je suis vrai et je suis dans le vrai. Voilà, merci beaucoup pasteur Alobi, il est dans le vrai. Mais oui quand même que bato belé au bazala la confiance non, bazala bato balinganga. Mais église par rapport à ndenge to yebelaka Denis les à l'époque. L'église gravité moi l'église n'était pas grave. Mais ma campagne c'était waouh. Non, mais dans ça la campagne na bandi na ça imika dernièrement. Là na imika j'ai fait. Nazo préparé ma sina stade. Après na vélodrome, après na été martyr. Martyr. Oui, je fais toujours. Bien sûr, mon taïbi martyr le cola nazate à l'époque. Non, je connais. C'est ça. Il n'y a pas des choses. Martyr pour ça il faut publier les je suis aimé puis ce qu'on a publié. OK. Public à l'Inga, public à Zananga. On a télé dans la scola créé embouteillage. Makasi. Mais tu vas comment y a un plus na faux pétage. Si, pasteur. Non. Quand tu viens dimanche à l'église, tu vois les gens réception à 20h. Là tu vas où tu as des partout à voir. Tu na lobi na ndenge ya balabala pour le biso lobi. Balabala à Denis c'est le même. C'est le même. Mais bon, on va succès en Égypte. Et où tu es pas mais Mikolo va tout péter. Succès. Succès, c'est Dieu qui le donne. Il donne quand il veut, comme il veut, pour quelque chose. Tout fait partie du succès. OK. On a besoin de ce succès. À tout ça, c'est-à-dire que a succès. C'est le même succès là ils ont même à une église. On peut battre l'ingisi battre pétage. Nani, bien sûr. OK. Oui, et puis pétage ça banze manzam. Parce que bino ozu morceau, au moninze moné zo bandate. OK. To moni to yo kité. To yo kité yango nazo ba désolé vraiment. Biso to kanga mika na pété. Bobandika refrain. Mais nze moné bandi côté mususu. OK. Za maka mususu. Papa lobela biso ta yimbe vraiment ke poto comprendre. Oh bato balongwa na ignorance. Non ba yebi na lo ba on depuis dans 2 semaines déjà nzembo comme complet bato ba oyo kango na oyema ngo ezali banzembo nzambe avec le texte de Dieu sauf que na yembi on a pétage que na yembi on na niveau honnête ba Moïse ba yembelité ba yembi wana gospel nga na yembi on a ndenge afro pétage mais ça ba texte nzambe parce que euti na lo la biloko wana nyonso. Mais quand la batou baïba l'idée à pétage est tout simplement le bon moment et il y a que batou ba péter parce que pétage est ali ras bol batou ba limbi. OK. Ba limbi sport to gagner raté. Ba limbi politique et simba raté. Ba limbi musique profane. Bolingo na ba bêtise. Ba limbi
prédication, pasteur et Kobo, dans des autres. En fait, miracle, tout le monde a pété. Parce que, or, étape à pétage et même à la conclusion, il y a ce cas, ils allaient décision vers autre chose. Ok. Les gens me comprennent mal, façon on a j'ai chanté Kikinois pour permettre aux Congolais à comprendre, à faire passer le message. Nzambe a utilisé qui soso pour attaquer à Pierre. Nzambe a utilisé qui cheval pour attaquer à Balaam. Okay. C'est ça le message de Denis. Je reste prophète, je reste pasteur. Ok. Mais quand la pasteur prophète Denis Lessi biso to yebela ki on a côté na ba prophétie tant to za ki ba na keti to zo ko. C'est ça problème. Abe? Moïse a kasi siko système ana pe na monyo komi na bino nyonso. Non. À part Moïse, Mike pe ande ko yemba ye wana komi pasteur. Je suis chanteur depuis longtemps. Ah bon? Nalola toko koma yante monanga. OK. Nazali nzambe nanga mobikisi nanga atakati na lilita o bakunanga na ye. Yesu azala ta fololo balona ye na motema nanga koyeba ya solo na lingi. Oh Yesu ezanze monanga. Mais omi bimisaka te. Non na mibimisa nazala musicien ya Voxide na début. Après na koti na évangile. Donc ngai nazali musicien ya mokili, nazali musicien normal. Na mokili to yema na boziria o ba pépinière ya Kester la ville abandonne. OK. Ils ont dit ba musicien kala. To kola na musique nga na tanga musique na beta guitare yemba. Donc batu ne ba éviter. Batu ba éviter. Batu sko ba yo découvrir encore na pétage. Na pétage parce que ça ba lona yemba. OK. Yemba pour sa curiosité mais délé ça yemani. Yango Monique, tout baza focalisé sur Yango. C'est ça. C'est ça le message. Ok, bah éviter que le message vient de Dieu. Le message vient de Dieu. Ne pas la piéger tant que l'album. C'est que le système est comme une abîme sur la scène. Mais ils appellent un pasteur pour combattre. C'est pasteur Marcelo pas comme Koyemba. Et Ayemba na yemba aza musicien. Oh, mais bah, il n'y a pas encore le baillot pour un musicien. Musique, il y a un musicien. Moi, je suis prophète. Na yé circonstanciellement pour Naïma. Il y a un musicien. En fait, il y a un musicien. Donc, dans cet album, tu peux faire un album. Ok, et d'accord, un message, on a sur le passé. Dans l'album, il y a gospel ici. Donc, au bout dans 2 semaines, déjà. Tout ici. Dans 2 semaines. Parce que tu as 10 chansons. Donc, il faut tout ici là. Dans 2 semaines et puis dans novembre dans la fin ou début décembre ou avant fallait habiter en octobre avant fin novembre ok c'est que décembre tout ça déjà pété et Obima déjà yango Obima avant clip nango Obima avant fallait habiter ok avant habiter en martyr quand le 29 mais c'est là nango kala wow a pété pour akomina suka ah bon a pété pour mabele qui banda bongo et là nous moment on a mélangé on a ba nyanga na nani ba sud-africain ça rythme moment très compliqué a pété pour akomina suka a pété pour mabele qui qui pour na pétage donc la début est bongo après et bandi extrait donc ça change mon bim. Ok. Voilà vraiment. Donc décembre bisogna se rosalara babi. Na yembi ba héros national, les héros du pays et les héros bibliques. Na lemba limete. Ba j'ai fait état de droit loba kanga bango eza na refrain nango eza to yembi banze komola balabala e komola eza banzembo neti ya propriété ya mboka neti ya ngobila to yembi babedashu na ndenge ya Bible en tant que Joseph d'Arimathée to yembi bato lokola baleteta na ndenge ke na Bible comme Simon le sirène moto amema croix ya Jésus Yesu alimbi ya Yesu voilà comment moto ozwaka c'est abisoté ok n'était à fait des dons il fait de l'argent il bénit les gens donc mami comment moto azwaka ya yete ya yete mais bizoko biso bana nzambe mais yi akeko zwango akomo sala bashali donc banzembo ezebele oto yembi oya bien mama o sepela ok za banzembo nzambe
dans les seigneurs on a formé afro pétage nzambe nanga wana to vino nka to no vino barumba pesa net on a sali duo ngana lité a pété ah bon ça proverbe John la proverbe to yemba au monde que parce que ça la ko était la biso mais yemba te oyemba te ngana oyemba la saralula ok après mais saralula yembela mokili tinya ba nini non oyemba après chrétien ata yemi mokili na un jour pe na kokona gole na fali non les a problème te c'est musicien donc na album ma pétage et qui pété mais na tunio nzemo moko René Loko ayemba ayemba ona na nit ayemba na ndeko ya Kester joli mobiala ça nzembo ayemba na joli mobiala ça problème collaboration ça donc collaboration na pasteur John Salula ayemba muki menga na John to sali proverbe ba proverbe wana nga beta wana to sa duona et vous ponyo benga wazi kwa te yepe nzamba ba proverbe na lingi na no ba musicien te on ba lo batena sur na ba ok fona moto na ngebi mana bango pe ba pe na studio zo se rendre compte ngo kalaté ba pe ba ok mais bango pe ba zo boaka single mais tant ba boaka bango de single obel au pire ça chaîne en de là mais quand même bato yo ka message za na kati ata sachet au meli au bois qui ata na poubelle ezateka message mais il a bien collaboration moi bien nyaye na Koffi Olomide voilà batu na haute mwana matete nani wazekwa mwana matete Koffi ndelegi makasi ya ubeba ebeba poani non il faut atika tana ta le malembe bolinga bato bakotaka te on sala nzemo la guerre des étoiles bakina malembe Koffi bakina lemba ngote na bisi yo mbango na Koffi olela on ba na bien na falite mona ba ngote bongo ba pesa na ba cadeau ma na bisi yo to lemba wana est-ce que li bango est-ce que e bongo yo na mona obeta le 29 hier que de libanda yo pe bolingo na yesuka nana tenga ko fa mutu nanga to swani to swani na famille ko swani c'est ça nana to swani ata lobi oza mutu nete abi yo mtosenga mabanga te na senga ete osenga te aneka mutu nana prêtre na ebisi yo olega ye nana prêtre la nzambe ya mokili ngana prêtre la nzambe tu as deux choses différentes ngana leki ne pas pour place ngana okota ya okota c'est ça ya osuka na mokili ngana okota partout pour les hommes de Dieu. Homme de Dieu. Pasteur, prophète Denis Lessi. Batu ti lelo est-ce que vous avez un courage wana komi benga prophète de la nation? La nation. Ma bilo reza. Mais bilo wangu to mona. Betanga nanu. Betanga nanu papa. La consultation bilo. Mais boye betate. C'est ma bé. Oh. Mais na l'église musu to mona batu sa milongo pe consultation zo sala makitoko. To banana ndenge na musu to koba. Ok. Azali, le seul prophète wana na Congo yewe. Après que Mang. Naka. Ok. Nan. Aobeta bilo. William Abraham. Na obeta bilo ka précision caméra obima pendant que ba condamné. C'est ça. Obeta bilo président obela ta président kepe. Na obeta bilo ambassadeur okufa na nani ambassadeur akufa. Na beta bilo ka ba théâtre bo mona ba kufa. Na beti bilo ko nyonso muta kubeta. Président mon akufa l'Afrique bon mon président akufa na Afrique bon na beti bilo avec précision ngata. C'est ça. Prophète botika neganga le reste ba bankioniste. Le reste bankioniste. Ya solo wana. Si 3 quarts ba bankioniste. Oh yesu na bon moy. Mais bala nzambi ba yebi yango te yango. Na laisi bango. Na bisi bango. Mais bazaka kakunati. Bon bazali ba obima na muto na sa message dimanche. OK, na message à nous passer dimanche. Pasteur bazongi na nzambe. OK. So bazongi te nzambe alobina déclarer. Na déclarer ki maloba. Ya ko sécher l'église. Ya Mationa, ya Kisi ko sécher d'ici 5 ans. Au mon nom. D'ici 5 ans. C'est une prophétie à noter. Amen. D'ici 5 ans. Toutes les églises ont la science occultée ici là. Ba okufa, ba belé, ba okita, ba okima. Ba jeno ba yebi nzambe te o bazo bima sika ba obima ba oza contrôle ya Congo. OK. C'est que les loto toko bete sous tolo te que tozana ba prophète ou ba pasteur. Bon en tout cas un cas. Mais quand même mais ça ba pasteur oyo bazali hein ndeti banani. Bon moi natanga te publicité ofeli. Bazali ba pasteur a bien baza. O ba neti
na réveil té net konde azam ta réveil té mais ça bien mais na réveil pe bazali net ka bundale sangandi mangaye to travailler ensemble na mangaye bon mogijo té bailo té wana otinda ta mwana kuna banzimba ko maboma nani banzimi ba maboma wana chanteur ya ni chanteur wa tika boy wana chanteur maboma na ye tant et anda comme prophète comme prophète on finga pe ba congolais on finga ba congolais te ba congolais ba église na nani ba congolais fingi tant ba bi maboma na fingi ba lola ba silomba ni mais tant ba bi maboma ba zuba che photo na nani tant ba bi ba bon papa on a photo na bon on y est on a kanisa déjà ba kanyama OK apeta OK un faux pasteur. Un pasteur a commis pasteur awa. OK. C'est que bandimi peut tout ça na kubunga eh? Bo bandimi na bandimi baza kubunga teme ba robima. Bazo bima de papa bandimi baza na kubunga. Oui, ekiti me bandimi peut baza na kubunga. À part yé baza ebelé. Nzamba we parnye bango. Bato ba yebi mungiso. Place à Outa, place à Banda, Bazali. Nandenga Banda on a kin. Bayebi bango baza. Après nga ba témoignage na bango baza. Oh. Mais bon. Ils vont maner mo aussi la nandenga na. Malgré ba rubo keza ba message msu yo bimisaka et comme suka na ngoka kaboya. Oh bimisaki yana ya première moto Banda na ndoloti pasteur moi amené na chaizem. Et qui wapi? Abodi. Apase mikolo e makasi. Oh. Pour nini? Na o ba santo. Wana be musanto mutazemizaki. Mais c'est mon mon n'était papa ngana zeli ngo chaque jour. Et mon anité. Moi so na kasaya ko mona. Miso moi so na ye. Oui azana. Papa. Ayo mona yo. Mais avant ngana ye ba mona e ba inde. C'est ça. Bayaka. Ba bango mo ba yeba ba kutu na côté moi premier yo. Yesu masi. Mo weza na ipen. Na ipen boye. Ngazemi si moi Simon ipen. Moi si ya ipen. Mais ba pasteur ka ya bo. Ya limité ka. Et ba prendre ngo kitaka mi kune. Limité ma mbeza. Donc so ya makasi ko pope ya makasi. Pour ni bongo papa. Ba se na nzambe mingi ba koya na likambwana. Pour nini? Babi après délivrance moi nzoto ça la rabino moi. Basi ba comme mafuta na. Yesu masi. C'est quoi tout ça nini? Tout ça nini? bakola ina bonzambe OK pauvreté bonzambe te mudazine na era ki mukolo nde ya mwa kumona batai na ebisio donc bakola ina pauvreté on ba tonda mona bango kwa ba santo OK tango azui moi nge bongo tango mbonge yo bandiko luka komi ko pona kitoko ya mafuta oh ngaka kantsandi soki batei moi nzoto elinga na kobo ya mukolo OK puberté ki mukolo ebeta mabe c'est mieux écouter les cas ndé fala banda siko puberté nzambe nga mais pas poser ça makasi makasi il faut que ça la pena ba campagne ko évangéliser ba prier ba programme wana opena lo ben dimanche wana il faut zonga il faut zonga pena po bana nzambe belé bazana ko bunga ba longo na molili ba ya na kata lumière. Vraiment. Nous sommes avec le prophète Denis Les, l'homme du pétage. Merci beaucoup à Aimé Kunku, à Sam Kunku, Arcade de Bruxelles. Balobi René Kabassé, mon ami, mon pote, le nécessaire, je t'ai sali. Pourquoi pas Ananette Ndombele en direct de Toulouse. Nabo Saniote, ma chérie, ma copine, Balobi, Madame Serge Ndeki, la Jonate. Balobi Jonate Zawali. Ma chérie, je te salue. Place vous allez les compagnons des Dada International, toujours continuer toujours avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, tout le banane, le 29 awa, Fali Poupa, le 29 martyr. Azuid. Disque d'or. Stade Etonda. Etonda. Pour un disque d'or, pour un yé, mon déjà. Stade Etonda, pour biso tout au soutenir. Na mon PC le a publié na page neki malgré ko sa batu bat année belé conception na le kuta ya disque mais enfin on joue quand même. Animé a publié bongo. Merci. Oh, c'était comment rester le aloba. Oh, alobi bongo na page na e. Noko. Oh, te mais PC le ba non mon kiza le kuta disque ba ndai ko mona te papa.
Oh, est-ce que na vie na ya zo disque d'or? Oh. Di nzembo ni. Azali na sina wera. Tangela nzembo mo ka selo e ko zo disque d'or. Bon, minga ça ka ba featuring hein. Na éviter. Oyo ki au monde da difficulté. Or surtout ni yemande ma fali ama. Surtout ni ma fali oyo ka yo moko dia. Bilo yi bilé. Et belé mbala moko c'est ça. So anga mino na na ketchup e oyi bilé. Na ouais mikolo seyo. Seyo. Oyo ki a déjà. Kana yo ki. Elo weza wana. Réalité, fait mission certifiée par SNEP. C'est ça. Les alliés à Africains, il y a SNEP. Donc, Fali, disque d'or. Ok. Au bâton, on se passe les bâtons. Si il d'or à soi déjà. Voilà. Disque d'or à soi, c'est fini. Donc, Martyr, le 29. Disque de platine, disque de diamant. Alors, Martyr est tourné déjà. Il va là, les camarades peuvent te dire qu'on m'a cassé. Zéro. Tout na 2 minutes nous sommes bien $2000 de kaboli. Wana na continuer moko. Ngai. Au kaboli ba pour soutenir. Ah ouais, on est là. Peter nyo so ba auton ça va warrior tout stade de auton. C'est parce que pour Zalana. Oh. Oh mana sengi faire. Nana ebisio bo. Ngainde. OK, je sais. Mais c'est faire bien Alex, ça va un moment difficile. Non, il est cas. Habité malgré depuis prison. Wana ça munene. Golo ba oya. OK. Na komonanga. Ba golo ba oya. Ba de bele ba oya ba tu bele ba oya. Kofi pe foya. A okimate akitikaki. Mama na yo. Akimate. Kofi foya. OK. Mais yebisa po yo. Nazo loba kofi foya stade. Après j'étais. Obimandokité. C'est ça. Mona boke oluka concert libanda. Ke boya obimandoki. Moi n'a pas boyi papa. Yaka da stade. Ata boyi yaka. Papa pas là. Moi n'a pas ça. Tete foya. Kindoka mokolo ya mabe. OK. Yaka wa mwana yo. Ata ba budeo mukile mona. Et mona ke oyaki. Oyaki ba budeo. Au moins ka yende star nini surprise hein. Té, ala star surprise té ayande. Mais bato ba ba fallait bengi trop bato ka ya libanda par rapport à bato. Ya bengi na ba featuring té. Bato libanda. Ya wemba yemo. Wemba yemo ko. Wemba yemo. L'homme du pétard. Voilà. Olingango ouais. Nzema bien. Ba un coup. Chaos technique. Avec un camarade. Malembe. Nde mikolo no amona ka sindika mikolo na tipe. Pardon, tika ngai. Hein? Tika ngai. Awe zemi soki to romepsa. Je vais la maman Lia. Maman Lia. Maman Lia. Dimanche, Azolia Oemba thérapeutique toujours. Akomi JB. Na table Azolia. Au monde qui a ngoté. Et thérapeutique. Thérapeutique toujours. Entraîner les célibataires. Pas pareil. C'est pas pareil. Moi la fanatique. Mais d'ici, wana yo. Fanatique na JB. OK. La JB fort. Oh, ngo. Yo pour la JB. Ah. Mais JB ba ubi ka ville. Ah, pour nini bongo. Pour nini? Na e pa yo mbiangema. Akenara déplacement. Oh, pour nini? Kaso ba polité ba bengi ayet. Ko bengi ta obetani na. Mais papa yo pe, lo bata mo lilo ba mo ba polité ba bengi. Jackson d'Afrique. C'est ça. Papa chéri. Papa chéri. L'homme qui joue $100, 110. Voilà. 110 que depuis bah année combien 110. Na ebisi yo. Ça liboko. Vraiment. Mais oui, Robela. On est mais baté bazu bat tension wana ça va après concert. Ça lui passe. Batune batuna ene mabe bazo beta concert ba la ça côté ba musicien. Banane. Ba cameraman. Oh. Balexi côté ba musicien. Balexi ba touté. Balexi. Mika Balexi ba touté. Ba doa linga ba. Oh, menga mona ba touté. Ba zalaki Mexico ba ozo kaka ba musicien. Et pour ba ça bon poignet. Na éviter. Ba toi zai muke. Na éviter. Oh, faut balaki sabatu. Balaki sabatu. Bango tout balaki. Bango tout balaki saka.
bakola kisa wera mutu afula makasi bakomba kwa nini bakameramen ya Denis nayebi papa likambo nde yango wana foto ezala pe kayo moko nga naza abona page note foto na dimanche kaka yo moko soko sape wana ale batie kayo moko non c'est pas bon hein faut balakisaka kuna pe et ça a bien makasi papa namoni vidéo mo ezo circuler ya mona na yo les frères na yo Fabregas na répétition ouais mwana motsa mutaka yango bana kitasa bola da kale sote pourquoi ni na ombo mwana pidete bana basi minene bobola ta kale sote mais bisio papa munyango tele mai pour na mona te logo zo mona na berere ka bala singa bijawona mais bisio na break ya mona motsa ah bon nzamba limbisa papa Kale sonte maman munene bota mupende ça va break na malédiction et ça c'est maintenant il a besoin après kotala ah bon mire moi atala mais monsieur papa tali vidéo otali papa quand ça moni moyenté c'est comme si tu baganga ki atala ki déjà mais ça tala ki a comprendre que ah makambo za mabe il peut fier au ko ta mon pépéta qui tata robe kitoko te hein kitoko te bana kine pardon papa poni bon mon te ke bon pe mba ko isaba sana nzambe hein to ko ya te bazo ko esebele ba mabe bongo hein biso boto mesana sur la tika soto la tata moi pantalon boye o mo na muta ko yeba te mais ko tika bongo nde kitoko te alors ta pantalon de o la tata moi pantalon boye sur la tika sonte non c'est ça sexy te mais na pantalon yeba na te au moins te ke na pantalon ta na nda obina boye muta mais ya robe wana ndenge matiti ba système nyonso monani te break monani et monani makasi kitoko te hein bon changer hein yango campagne faisons il faut ezongaka papa kile koi makasi zamena papa vivre que mon ami oh ya tu moi cycliste parce que moi bomba ta moi cycliste nzamba limisa biso esa kitoko te eza masengenya ya koya eza nini masengenya Nebisio masengenya ya kabongo te mama lata moi pantalon babi o bakomo boya ko lata kaso mi bal baloba basa kishasa caleçon peut-être to zala ka 100 caleçon bongo bokolo ba nini pete mabe makasi mabe vo mezala ezala kitaka ke ya boya boy mara mongo yeko kitoko te hein sopeta za makasi boya bien sexy TP. Voilà, nous sommes avec le prophète Denis. Nous continuons toujours dans conseil papa pesi yango wana. Il faut que l'ataka moi au bombi moi. Moi ça bombaka. Tout à moi si ba bombaka. Papa il ko na pe komi mingi na basi. Basi bazo bomba isu nzoto te makoto mona likolo. Njana koto poni bongo papa. Crise la makasi. Crise hein. Mais pas beau mais beauté ya biso. Ça la balé futa ni ça tu futaka. Les politique pasteur na kinduma. Ok. Ok. Bon, bah là, là, anzalate. Ok. Mais mabe, hein? Mais les gens qui ont mappé l'église. À l'état, on va reconnaître, on va dire que nous, on va bâtir offrande. Bah, là, on va bâtir offrande, on va bâtir mais pour eux, nous allons y aller, mabe. Batika. On a valeur. La valeur à beau moi aussi. Au pesa te bato bazolela o balande déjà ba moni break bongo linga ba sansa ausa nenga tikwana mibale yazo ba holande oh yesolo mbale lelo so ka moni ka break esili balandi ouais ce que manager a fait rigola tout on n'a pas fait manager a fait rigola katika on a démissionné boy bien té mais c'est une fille très mais balobi bureau ya ba golo eza kitoko te faire a changer na no bureau a changer yo po sepe na idée wana oui nga senga kiango ok faut ba tout ba longwa azo ba bien bazo réfléchir bien bato ba oteka na monde la grande télévision tu vois moi fali il a un bon bureau voilà ba oteka bien faire ça banzema bien makasi aller bateka ba oteka bien comme moi na sana moni bureau na eza bien te yango démission mais il faut avoir un poteau ou un carnet d'adresse. Voilà. C'est très important. Le 29 octobre, à part Fali,
toza pe na Seleo na Imka occupé Seleo te vraiment bato na ya banda beta bo yo comparer yo soutenir yete na olega wana mo 35 minutes papa violeka mo 5 minutes papa tikolo baboy okoleka olega mo 5 minutes après na kesta obanza no temo présent et bon so yena yeta o bande nki yo na olega kaka ba webse ki ba ya retard ba doya pe retard comme ça peut bana retard ah mais to soutenir comme à ça peut biloko bien c'est Léo na ebinde nzembo te na mais ba cria bien et pas attends ça qui pas wera ça la biloko bien ba kokende ba kozonga mais tam so bato suba ngaba nostalgie hein bato wangi su nostalgie te faut ça la puis azo ça la sport azo monene trop oh mabe mais azani moulai problème te mabe asombe mo ane 10 ans 2 parcelles oya ba 3000 c'est le pardon ko tiaka ba pangwa boye na TVT mabe logo ba bola na kinkole ya ba 3000 ba 5 yango nda sobe 3000 bo asomba yesu masia na ville na bandal te papa tikolo baboy papa nani ayebisi eza na kinkole yo moni ba parcelle vide za zona bandal kuneza bandal eza la météo te météo le pango za ba 400 000 ba million yo kilo soma bandala okokata ya nde a météo mais quand même ça l'effort ni ya kopesa mona mwa cadeau à lupango lupango ezanga ndako mabele wana eza na ndako bazobenga de ingénieur asala plan ndenge bango balingi c'est le alingi ba problème tika ratoli mutu la ngai aya conseil faut qu'il y ait papa yoza papa batu nyonso so moi un na yo tiata moi un ça ata batu ya innocent ba ko kende kuna ba memi ata rebo pe rebo ko kende kuna tena oboya pour nino boya rebo faut ya ne concert a fali pour nino boya pour il faut na lingi to sa do na pété tata yo na Oseini innocent déjà. Bako bana la taille bout. Papa la biso abeti sous chemise. Ya pete pete. Voilà ce qu'on attend bisoté. Après sika mon Congo. Voilà na pétage ya makasi. Ya makasi papa. On se paye ni bongo. On m'a battu bele balela tu as déjà commis moi si à mon tour, a commis maman. Moi c'est nani a petit na makango a petit na. Mais quand même mataza makango mais da babo titi. Babo kilo pe bazali moi respect à bo moi si. Asta. Na âge wana ezala problème te abeta na ye moi robana ça n'existe pas ça yaki kilt na bisi yo na ndako na liboso miroir na bon bato bamoni en grave poigne bazo sepela batika lokuta kongole alingi mutakala trop ya solo wana kongole alingi mutakala oui bade na ebite papa longola patalo la tajiba mukuso tia moi fante au mona ndeba o ko batala ba tuté ba limita trop ba pervers yango moni même na ba concert bato ko moya bongo po ba ebike ba congolais balingi balingi mutakala trop vraiment nous sommes avec le prophète Denis Lessi. Merci à Aimé Kunku, il y a Sam Kunku, merci à Pidel Ngang en direct des États-Unis. Voilà mon tour. Alors il s'est rapidement tant on a eu c'est qu'on a Kepa prophète de la nation Abina Peselo Imbote. Pidel Ngang yana Dallas. Pidel Ngang en direct de Dallas donc Bambote Belé na yo. Merci à Mike derrière la caméra. Merci beaucoup na ba compagnon soit international partout au Botala Rabiso vraiment et ça la bien makasi on a eu qui vous a belé bozuta la biso ça rapidement plaisir il y a makasi. Est-ce que prophète Denis Lessi un jour il va peu côté politique? Oui, tentation est là maintenant. Tentation. Bana kan lukana ba maluka ba yaki na comme député mais na habité son ondima. Na otala. Au niveau postulé. Na 2020 on va lever. Mais na habité. Yo mosko zo monande ni tant que prophète. Olingate. Lo ko essayer de ba passer belé que lo ko essayer ba ministre. Yo bon dimi diana. Na moni ya moi bien mais il faut pas voter. Yo tikala papa. Yo ça des ministre dans les seigneurs. Kuna ça. Nazo bondela. Ozo bondela. So nzamba lobi o kendo ke. Amananga. Ne ya solo. Malinga mbongo. Ngambongo. Osala ngo déjà. Osala ngo déjà papa. Bon total là na bondela est-ce que parti mangama politique ya bien to ya bien te na.
Ok, voilà, tous ceux qui ont déjà dans la émission Nabiso, prophète Denis Lessi, je ne sais pas, tout le monde a une vidéo et je circulé en disant que moi nanayo, ceux qui bat nanayo, oh yo bota. Hein? Non, mon ban a de Délé ça n'a pas 5. Papa. Maman. Il est mabé. Moi on a ma PC il y a il est mabé. Ban a 5. Jonathan. Joas. Blessing na bota de banda. OK. Mais na film a bala na Rit a bala. Mona matete. OK. Grâce. Joas. Simeon. 5. Mutakala na ngeza di banda trop. Donc papa yo pe amoro lubaka boy maman mutakala. Ba non. Maman na ta. Ba to akufi ona ba otina ba. Est-ce que kufi akutinga bato? Alobi. Non, babandaka na bango na ba kesi jora no bala kisaka ngo kasi batwana. Et bisanga ta babandali kama mwana délicia soit disant za batete na no pa ona ngaya kala. Fausseté d'abord. Bazota molana prison na nzoto. Yo kaka mawa. Et na bina o kala. Yo kanuka mawa yo za musala nzambe. Omoninga nde ba osala. Parquet bengi ba mboya na mwana. C'est ça. Bosala den. Boya na mama na ye. Omonte bage bolo. C'est ça. Bituma banzoko bakota ngulu ngulu te. C'est ça. Kofia mutu nanga. Bobo saka, boswani kaka. Bobo sala misi boswani. Est-ce que bango ba okoka? Bana bitinda ba okufa na pene asima. Dona oyo kala bango mawo. Ba deux ba yebi ke ba osala ba lokuta. C'est ça. Combien il faut être loyal. C'est ça. Maman ngalo. Le vrai. Not so la lobi comme vrai. Net les lots de lever que mal yana kofi baza na problème ba carbone les vrai. Surtout que na dossier par exemple nini dossier ninga na loba ya kofi eza lokuta. Yé muta loba na TV aloba nga na répondre ici. Ici lui. Na problème te. Bango moko ba lati yango po ba pesa ko ba sanda. Mais si comme kolokota boloko. C'est ça. Mais yo kaka. Amone ba te bité ba cité mama tina ba boloko. C'est ça. Azotambola na boloko na toto. Mais ngai na boyi na nga na occupé bango te na tiki bango na public. OK. Maman nga soki na sali kamo na mboko andima. C'est ça. Nga ta soki na sali loko mabe. On na TV na on dit on dit mais c'est ngi pe pardonner. Donc o nyonso wala ba pétage na bango na ba bana bitinda na ba salo bani. Na problème na bango. OK. Na pe na problème na kofi. Mais ba lo bande makambo eza vrai. Ba lo ba vrai. Voilà. O bazo kosa. Kitoko te. Ezo pesa bango moko liwa. Ba retour. Allez, aba ya pardon hein. Mugile yebi na ngoge ba o sa lokuta. Ba la za mwati bola kisalasi. Moko bola kiselonga na to bloquer amo. OK. OK na parquet to bengi mama yaka. Mwano yayo. Botena de lesi. OK. Toke ADN. Voilà. OK pe usali ADN. Tango yebima yango te boloko. Vraiment, ils apprennent. Moi na moto. Naso na boti mwana ko na reconnaître. C'est ça. Ata za libana na onime. Martina oboyate. Ce qui est à moi, ce qui a boina, c'est ça. Et qui n'a bongo. Mais qui a roulé bakio, sundola ou ebiete. Yo mo kuto ebata te geze mezalaka. Mama, et la mousse alinga ba loa de laisser. Ba ebinenga te o mona. OK. Avec mes enfants. Makila na ngana bola. Nebisio. OK. Pas toi so. Daba do la kisango na ba o la kisani elote. Bon que ka ba nuire yot. Te ba ko gate. Blessé de guerre, le roi de l'Est. On avait blessé de guerre, le roi de l'Est. Nous avons tout moment déjà été blessé la kaki. Abanga likolo inda te. Onirga. Ngala nzete bete la kaki. Na likolo indi. Na banga te. Le bonbon c'est ça soutien. Mais papa, tu as collaboré trop dans ma mission profane. Tu parles aussi trop. Il y a ma mission profane qui est ma mission chrétienne. Pourquoi? On a ma gorodo. Arche de Noé. Je comprends. Arche de Noé, on a 4 ans. Ma gorodo. Ok. Ok, je comprends. Arche de Noé, tu as mon numéro à Théamate. Azéamate. Tu as kota kuneza bana ya Noé. Bato alibanda ta mon numéro à kota. Bato akota za milimo ya banyama ndekota. OK, yango préféré no bango. Mais c'est comme ça. Pas mieux que les chrétiens vrai.
Nandeni papa. Non mais baza bato bazo ya propre pas nzambe okay bango batiki mabe. Batiki mabe tant atiki pena ya solo. Mais je 30 azali atika penza. Atiki ils étaient le roi ba chrétien ba yo ozona ki mukolo. Ba wa France aboyi so andimi andimi. Mais ba comprendre en hauteur ba ka ba omona nga neti pasteur azana kata mokili. C'est ça. Bandakala. Babwaka bandakala. Kala papa. Yemo kofi abwaka. Kala. Babwaka ba wera batutu ba papa ba fali ba nani. Abwaka. Kala. Pasteur Denis si ça kolela nga ba. Ouais. Pasteur Joanna. Abe mobali. Mais d'ici. Babe na mo bazalula ngai. Mais d'ici. Babe na miso vert. Yesu, Nathalie ngote papa ngala monite. Namoni. Oh, ndito tie lanti. Motie lokote. O papa banaka na yaki Nathalie tendenge ni. Omona ete. Matina na tunage pourquoi ozomona miso na ngata. Libanda de ba. Bazomona. Afi mo aitsa ngwana Allemagne. Abili leso mbali kitoko ta miso vert. Nzambe na nga. Ngana mouvement. Ngana mouvement. Mais bon on a résisté. Oza boga. O mikolo bokechu azolo ba yende boga. Bokechu mombali kitoko. Nzambe na nga. Moto lokola abenga batabita mutu na yo lokola pondo akate. On est fou la foule les autres qui t'en ont pour nga ba pneu asimeto. Après ça afinga na précision. Mais wa mutu no alela yo ya dega. So afinga ngata yo. Akokate mutu na yo Muntu na yo. Alela epe. Mikolo aloti ne ba ministre confira. Werera. Atiki yo mikolo werera. Farira. Zongelanga. Azongelo oh. Ngata mwamba moko. Afinga sunini de anyo Cécile. Ozongela. Afinga sunini. Azongela ka poso. Carolite. Carolite. Yo da odindaka no na nini? Cécile. Babe mafinga sunini. Mais yo esila kakaka. Izini na wesili. Siko fa créer l'issue mususu. Créer ta mayanzi. Osa ngoti mtoloti chaussure makasi. Ta mayanzi kaka finga. Papa, on ma finga. Boa mingi te ba misusu bazolela kuna. Ibanga neti ya boketi za monene. Makasi. Bati on a ba TikTok partout. Papa. Papa, yo sa musali na nzambe na yebiki Olanda pe ba moi théâtre. Ozo mona mbutu za tout autour ya ba. Kufa ko ba bongwana. Oh. Faut pas changer, batika bakisi, batika kindumba, batika na o na ya. Siko no ni go sala poto bongo. Bonzambe kaka bakisi. Bonzambe zate. Balingi gloire. Ambongo. Papa tika bongo. L'amour d'argent l'origine de tout le monde. Faut contrôler mon mabe okufi. Eleo. Mais sala mabe. Ba okufa ça. Peut-être comme de quoi wenge. Et panzani o koto. So tangi denile so asiliki so tangi o ya siliki. Papa eke nekitoko te. Pétage, hein? Écoutez, pourquoi oh, papa, vous avez raison. Pétage, c'est partout, ils ont partout. Attends, à l'hôpital, ils continuent à théâtre, pétage, ils continuent à casser. Oh, papa, mais qui m'a exaté? Bosunga penza. Bosunga, biso pena na théâtre. Il faut ressembler. Ben, on va campagne, faisons à cara. Les lots, peut-être, aux autres, on va la bataille dimanche. Les lots, on va l'émission. Les lots. On a banné l'émission à TV dans Zondo, tout va la main. Les lots, on n'y va pas. 21h. Na 21h. Ah donc dans 2 heures déjà dans Zondo. Donc chaque lundi. Mardi. Chaque lundi, mardi, jeudi. Tozala wana na Zondo pour na kotala mais bando la pena théâtre vraiment on a besoin ya moi lisungi ya ba prière. OK. Papa to comme que ngasuka et là on y okolo bana bato nyo choisi au. Bon ça la ma confiance na zongeli batu tout basali na nzambe tout ba vandi la pse botelema. O na no ba se suye te botelema. O ba se suye botika mabe. O ba se suye te botelema. Et ça a bien pour nzambe a délaissé azana bon moi. To telema. Nzambe a séché l'église nyonso. O ezaya makiona et go sécher dans 5 ans d'ici 5 ans. Bino ba réserve statistique botelema. To telema pour mboka na biso et telema. To sengi na ba politicien pe na batu nyonso. Pour prendre conscience que mboko yo ezaya nzambe. Bota la peuple na miso pe bo bénir peuple. Pe bo songaye. Mbote na Yannick Sonde Fondation Munundu. Firmé Matoto président mondial Ramazani Amisi Fondation Ramazani Stone Mukendi millionnaire congolais Ibrahim Ilunga Clepel Mbilazawa déjà Pat Presson
en Allemagne ndeko nanga grand musicien napesi mbote pe na Clovis Makola na Nzambe alekinde na moto album asika napesi mbote na Colonel Frank Ilanga napesi mbote na Justin Panzou et puis napesi mbote na Didier Boudimbo Hydrocarbure Modero Simba Jean-Pierre Liao Guy Loano Gauthier Mascotte Jimmy Boss Belao King napesi mbote na prophète Dominique Konde ya liloba allié nanga Tetenda ina Mama Rachel Maître Chura Mbomba Jongade pétage bana Jongade pétage bana Jongade pétage Arsine Zemene merci pour la valise Abilama pour la clip FBT Paul Fikipo Moussalambe Mana malamu papa malamu Mombala bata mama Nathalie Dézola Mutalombi Ren Mukabila pour la restaurant Kitoko Sali Ngobila Nbaka na pesi mbote ACP na pesi mbote lisusu na Viemboso le président de l'Assemblée nationale mbote na Alingete Nzamba Pamolae IGF mbote na Jeff Dadi Leteta Bedachou don de Dieu Maman Denise Nyakero Bedachou docteur Jeff Dadi Leteta Ketulwa na PCP mbote Oyoki Komote, Likamote Kolelate, Zana Montan. Ok. Zamba Pamolo. Merci. Merci papa. Mais tout ce que ça a une question moi quoi. Ouais. Na Oyoki Bobongis nande enande kono li faut dire. Non, il faut quoi Zali pasteur Logolanga. Ok. Mais wataka qui voilà. Wataka qui makasi. Et na continuer. Ozo continuer quoi attaquer. Pona nini? Pona maloba loba ki mena suka ba latinga ke il avait dit d'autres choses. Ok. Ya mona senga ki bisu mbale parafa. Ok. Donc utana ye, songa ye bisinga motivation na ozongela bi. Ok. Ok. Voilà, merci beaucoup. Ande konanga. Ande kona. Na boinde bato ba yesima po bana finga lutroko. Ande kona brana mo baza contre. Ba ope ba comme ko finga wana. Te. Oba ko répondre ba ngote. Mwana na yaza aza mwana na eti. Babe za mwana na ye. Amwana te. Ya molimo OK. Yego de la occupé ça sengine pardon. Ya ça sengi pardon. Mais et tout moment nzoko bakota. Bakota te. Kamolo be pona una kofi. Bakota te. Bato ngawa na oloba ko. Matiti mange yo ka passe. Na oloba ngamoko. Kofi pi fala loba ye moko. Aloba na bosolo ye moko. Abena zongisi ye moko. Do batente onyo so bana katikati. Komo na bino boloko. OK. Komo boloko. Papa koma okoka nsabongo. Na bi comment na boloko na bina kanisa bango na ba okende bon na sengi vraiment na batu baki baka bakota ka bikota kota te ya kufa na pne asima bo bato isale bango passe pour na langage ali foko bani pour na langage o ali foko bon na kende ko yoka ye nga lobi apena o dans bazela baza motema ya kokita dans la semaine prochaine na ko ya semaine prochaine. Merci beaucoup à mon vieux Willy Kayembe, le président de vrai voilà bien nga Aïcha Koko ba na peso mbote voilà mwana mama la Willy Kayembe vrai pourquoi pas babi menzo my bro wana famille na landa ka ope kunepane na mama Kester ya assemblée na ebisi na pesi mbote pe na ye moko Serge Kayembe Chobo Galbi na mama na biso Kester Yaya na bango ya na biso auto fête anniversaire ndama pamolai. OK babi menzongo my bro en direct de la France Aïcha Koko mtoto wa mama noko yo to benga na akaba noko donc so nzamba zongi te to kutani très prochainement. Joël Mola, merci beaucoup Joël Mola. Yves Patos mon ami, je te salue aussi. Mike, je te salue. Mika Mika, je te salue derrière la caméra. Donc, dès le moment où l'image est bimi, donc Mika a été derrière la caméra. Donc, merci à ma maman chérie, mère top, moi, ça zanga génération, Babi Moutot Alokele, je te salue. Ma grande famille, la famille Kandakanda partout au Bozali, Ornella la vraie, Princilia, Kandakanda maman pasteur, Ortine Chako, Thérésia Kilese et Anthony Kanyaka, Eli Luku, Balobi, Mona Poto et Asika. Ramsès Kandakanda, mon petit frère, je te salue. Ce qui nous a besoin de Darius Ngongo, Kam Singongo, grand frère propre. Ce qui nous a besoin de Tokoutani prochainement dans le numéro Moussous ya émission. C'est la première fois que je prophète dans l'émission. Mais, ils ont la dissima. Ok. Djongade. Meilleur restaurant. On a wapi na Paris. Eh, Kolia Kito. On a joué au Kekuna Tokelia. Bilo la cuisine bio. Et puis bakalinga na tabaga ndenge zaka ya solo ya na michopo ngalinga mingi bilo wakati wana
kuna suka Beaucoup de pas Diomandé. ah bon bakaraoke ah na batapétage na batapétage batapétage pe baza bazali kuna beta nzema pétage restaurant nini Djungade na Paris ouais besoin soutenir yo ah na ça besoin ni makasi bato oh l'homme de Dieu chaque les 5 ok papa yoli a dit me belé aliaka makasi mais na tonda raté otonda te point mabe na ngaya wana mabe faut changer faut changer bon l'amour de l'argent j'aime l'argent l'argent répond à tout boyete bongo faut ngo péter faut moi l'argent ça là péter merci beaucoup. On a fini. C'est une amazonité. Très très prochainement. Donc nous sommes là. La internationale télévision. Grand réalisateur. Mike. Allô. On était en retourné. Yazolia kam non. Pour nini. Oh yaso. Bango pas ça non. Bala pité. Oh. Bako c'est la kaba sala nzambe. Comment on est ni sa pité. Ok. La monimisi. Il faut qu'angolais. Il doit délivrance au nom de Jésus. Amen. Bogart. Mais pas comme dans ma caméra. Mais monsieur, azala aba bébé me balandi. Bogart me dans ma caméra. Dama pamola. Amen. Merci. Au revoir.